toyebisa bango ka bango nde baolemba biso tolemba bango te mpo Mobutu atika biso kana kosala atika bawenza nzela donc ekufaka te escalator moi nde nayebi biso motu mosusu aza fatigue awuti ne mosala omwa mpo akota su na kati deja kuti biloko libanda kopréféré asomba kaka na libanda escalator neti soki na bakata bamaison omona bamaison baoteka cher parfois biso kutu toteka libanda biso na libanda tokoza toteka ketch na moins cher donc biso toteka ketch ya mosusu na valeur amona $20 $15 mais motu soki okota kata maison aoteka lo ketch ya valeur ya ba $30 $40 escalator place biso totekala bato mosusu baoteka balibando mpo baboma zandu nde babomaka zandu ndo moni biso mosusu tokoma koteka kotelengana kotiatia biloko na banzela donc grand marché oyo ya ville escalator mais balabala babaesili biso boye bolongo na rien mpona te likoa babeton oyo tozalaki bamesa evandi abe bolongo baso tokita na se tomatanda sokonefinatanda na se awa nena te na se awa estce mutu mpenako wuta boye azo eza nzela te nzela yango totikila baonzela motu yango totenda lokwa na katikati escalator Voilà, bandeko baolanda biso de partout. Tozopesa bino mbote, oyo émission na bino Escalator TV. Chaîne na bino YouTube, s'abonner massivement. Je crois, vous allez penda de citer, nous saluons notre papa, le coordonnateur, il y a Monde Mobimba, hein, les concepteurs, il y a Escalator TV, Doudou Konko, la valeur assurée. Hein, élégant et serviable. Tu peux si on monte si kozali, voilà. Tout ça qu'on évolué dans l'émission Nabiso. Question il y a journal lelo cause ezake pourquoi batu balingaka koteka na kati ya bawenzete balinga koteka libanda na ba makadam na banini pourquoi toye bango lelo journal lelo balandi nyonso ya biso baza de partout au bolanda biso Vita Luchutima, hein? Agence La Grâce na Château Rouge, mbote na oyangwana, Nati Lokole, prêtre à danger, mbote na oyangwana, Dieudonné Yangumba, balandi émission, hein? Papi Moma, azape prêtre à danger, batunion sobayebi, voilà. Mère au nom de Paris, émission na oyangoyo, Mimi Tamina Tador. Mbote na yo makasi, on est ensemble. Pasteur Richard Ndungisi la mbote na yo prophète Timothée Konde. Bisiko zali ba mbote belé vraiment hein mitador. Tozo saluer yo. Tozo pesa pe gouverneur na biso Daniel Bumba ba mbote belé vice na Edi Iyeli bisiko zali ba mbote na yo yango. Lelo to banina na maman na biso, maman mbote. Mbote papa. Okopesa kombo no? Kombo na Sandra Mantanga. Maman Sandra Mantanga. Oui. Question na ngai ezaka simple. Pourquoi batu balingaka kokota po bateka na kati ya wenzete mais balingaka koteka libanda? Raison nango ezaka ni. Premièrement, koteka na kati batu bakoma okima ngopo même population mingi bakoma ba difficulté peut-être vie à temps au lieu ka kota na kati a préféré asa ba course na libanda maintenant bato baza na kati pe bakoma pa ko préférer koteka libanda po ba client na kati mingi bakota penza souté c'est plus ba client bakoma préférer ko sala ba achat libanda y a une raison pour laquelle que bato mingi balinga su koteka na kati te a préférer libanda ki na kati. Mais ozomona teke soki mutu ateki na ye soki bino bokoti na kati mutu aluki libanda zuite auzaka na besoin kota na kati. Normalement soki ke biso nyonso to koti na kati eko sala pe ke ba client bakoma olanda biso na kati. Maintenant quitte ou bien gouvernement ou bien hôtel de ville ou bien la mairie on va décider ko évacuer bien ko sensibiliser ba vendeur na ba vendeur nyonso
non tokota biso nyonso na kati comme ça trottoir etikala libre la client nyonso soki aye amoni ke libanda bavendeur baza te azalaka oblige arejoindre biso na kati mais tandis ke bamisusu baa na kati bamisusu baa libanda donc ezalaka passe biso nyonso ozalaka oblige tobima libanda. Mais namoni l'état la police azobenga na bato mais congolais azozonga kaka yo okoyebisa population nini? Bon, ce Congolais, peuple congolais, toujours attend la police et bengani, baozonga toujours libanda parce que, je m'excuse d'abord, parce que armée na biso sur les policiers, baza corrompu. Ming baya ko bengana pour non sala musala te. Ming baya ko bengana pour ka gagner un petit 1000 francs, 2000 francs. Pour yo ko bengana kangi mutu. Ceux qui vont punir, que ce soit kangi pote kana trottoir ou bien ça na amende mo fixé. Bakangyo lelo futa amende montant mo quelconque lobby oya susté po obanga so bakangyo o futa amende mais ceux qui loi wana ezate ou bien ba policier na biso baza na rigueur te yango wana ke to continuer ka côté kalibanda. Voilà, je crois toyoki donc musala eza makasi na mboka na biso vraiment le gouverneur et le vice-gouverneur boyoki maloba mama lobby très important. Donc, la loi restera toujours la loi. Alors, c'est à vous maintenant de voir comment faire des choses pour que mboke za la souple. Tout le monde net na kasavobu, ezana ba venu mususu. Bato ba vanda wana tam soko za na mutuka moyo bimezati. Donc, il faut mi bimela 5h. To au mi côté la tam sous 23h wana bato ba keke. Donc, c'est vraiment difficile pour nous. Maman Lilobana Souka. En tout cas, tosengaka na gouvernement na biso ba me revoir certaines choses. Il y a beaucoup de choses vraiment à revoir. De là, on a encore le bangwana. Voilà, tous appels en ndeko moko à Zaliawa. Escalator. Bandeko ndenge na yesa bino ne bandeli que toko banda ko découvrir eloko moko lelo toye tokuta na ndeko na biso oyo aza vendeur papa Mbote. Mbote papa. Kombo nao? Kombo nanga Zola. Papa Zola. Ofandi koto to uti. Bon, na uta commune mususu na teka na Kasavu. OK. Na Gambela. Voilà, si je na biso mokolo lelo ezali pourquoi batu ba préférera mingi côté kalibanda ya nzela par rapport à ndenge l'état tchake batekaka na kati ya wenze mais biso na mona la plupart au mona wenze ya eza polele mais bato baza libanda raison nango ekozani bon apparemment biso toteka libanda boye eti soki na bakata ba maison au mona ba maison ba oteka cher parfois biso toteka libanda biso na libanda tokoza toteka ketch na moins cher. OK. Donc biso toteka ketch amsu na valeur mona $20 $15 mais mutu soko takata maison aoteka le ketch ya valeur ba $30 $40. OK. Donc oyo mo ke biso tozaka facilité pa bato so zo na longo ati zandu aomona musika seke na kote na koma na pembe na bandeko wana na kozo na ketch yo bien ndeko préfère toteka mingi libanda nde yango no mingi mais ngasiko net côté toza pembeni ya marché ya munene oyo babengi marché Gambela. Marché Gambela eza pe pembeni awa. Pourquoi pas bozaki pe ba marchandise bokoti nango kuna na kati ya marché Gambela? Pourquoi vous préférez quand ils ala na libanda pembeni ya makadam? Bon biso loko atwa na circulation makadam bat balega ke pepe belé. OK. Bato loko bazo lega ebele. Nande to koti na kati nande bat balega boy biso bena to wala kati ya boulevard ya Kasavu boy yango préférera ke to libanda to tekela bato ba libanda yango to tekaka vraiment libanda ke na kati boko na kokoti na kati to zebele libanda to koza mwa muke mona mutaleki na soma na ka kiacha o tekela ke to tufuma na kati ndi yango mo to tekaka mingi libanda mais so to bi to koti na kati mona na kati la place musu vraiment vente ezalazo makasi par rapport ya bato ba libanda de to tekaka mingi vraiment libanda. En tout cas, donc c'est que bandeko bazolanda biso partout dans le monde le Colombie bango ba préférera mingi côté kalibanda donc c'est que na kati étouffement ouais na étouffement doit be bomara na kati na libanda to tekaka bouye biso do zata biso so mi marchandise na kati to bimi nango libanda na prix au bango bado tegela kuna biso roso monta musu na somi ketch na vala $15 na landika libanda pona tekaka 5 pona landaka $5 bino boteka na kati ya
place bosomba ezaka wenze to eza ba maison po soki na wenze na koti na kati ya wenze lelo na kuti ba place mususu eza ba mesa eza polele donc toteka boye na kati ya wenze nakata wenze toteka bato bateka na kati ya wenze eza biso toteka tosomba pa na bango toteka na libanda. Vraiment bandeko bo comprendre toza na place à vente ndeko azo solola pe ba client bazoya bazo donc en passant nous saluons papa JP Diamantino Mabanga ya Talo, nous saluons Emezola leader, nous saluons Néhémie le grand batteur qui est là, toujours pesa mbote na gouverneur Nabiso Daniel Bumba oyo alanda biso ayoka makambo lolenge nini ezokendele, et puis notre vice Edi Yeli alanda biso pour que tout bandeni toza ko évoluer na makambo. Voilà, bon na poser sous question est-ce que bozo monate ke côté kana balabala boys ezana ba risque par rapport ya kati autant gouvernement le bito te kana kati ya wenze mais biso to préféré to te kalibanda ezana risque te. Ah bon, risque ça nango parce que ça nango eza boulevard bon ba kamne go les gars pesa libino mabe et ça vraiment ba risque makasi. Ça te se courage aka to ba libanda na kati ya wenze pesa la malam ke libanda po bo le gouvernement gouverneur ko le kaboye to bu commence à l'équipe ba moni bino ba libanda boye bakanga biso to ki mara peto longo bilo peto ki parce que bango bazana souci to tekane na kati. OK. Et yango wana ndeko. Donc souci na bango donc c'est que biso nde population to linga oteka na kati. Normalement. Vraiment bandeko boyo ki ndenge ndeko na biso alobi bango nde balinga pena oteka na kati te. Alors solution nini oyo yo bozo senga gouvernement loko na kati ezetufuma eza mukie to eza nini solution yo ko senga parce que gouverneur actuel papa Bumba Daniel Bumba azolanda yo solution nini oyo senge pa papa. Bon on moni place biso to teka la bato suba oteka ba libando po babuma zandu. OK. De babuma zandu ndo moni biso msudo koma koteka kotelenga na kotiatia biloko na banzela. Donc grand marché ya ville. Ya ville soki zongi omona bato ebele atuka ba koteka vraiment libanda te souci na biso ke grand marché wana ezonga zandu soki zongi ata bato abo ba koteka te parce que bato suba ndo teka la kati ya zandu. Yango moni babima libanda po na otanda libanda po place eza suti. Alors soki zandu ezongi nyonso omona ngote bato to omona oyo bameka kozonga wana ezala vraiment malamu. Souci kaka kezake toza souci kaka grand marché si la biso rapide po tozonga po ezala malamu. Merci beaucoup. Na ebité liloba no asuka pona peuple ba Hollanda yo population mais quand on explique bango côté la libande des risques et danger tout donc expliquer kaka. Bon c'est que je peux dire que la lobby côté la libande dans les biso terre la prince normalement ça ba risque ebele. Souci ezaka ke gouvernement na biso nzam gouvernement na biso vraiment etia biso maboko esa la biso ba grand marché logo esali esa la biso zandu voma ezonga soki zandu ezongi de voma biso toza na souci ya kozonga la bazandu toza la place wana nyonso ata bazolanda biso bambango ebandi lelo tela babiti bandolanda biso kutumba babiloko mais so basali place eza normal bato bakozala kazoteka omoni ke atolandi biso bakanyo na oza donc gouvernement eza na raison parce que bapesa bino place ya koteka donc yango wana voma zandu nde souci kaka zandu nezonga so zandu ezongi tolelaka zandu ezonga vraiment bandeko bazolelaka zandu ezonga. Papa gouverneur Bumba Daniel Bumba bandeko bazolela zandu ezonga. Je crois aux amutema boboto mutema malamu et puis vice na yo toyebi masolo na ye à partir ya ngiri donc zandu ezonga ndenge bandeki ba lobby. Voilà toujours continuer série na biso. Merci. To continuer série na biso. Escalator. Et maman. Voilà toye pas na otomoni ozoteka awa nazali na ba question mais avant na tout na ona lingo pesa biso kombo na Comment la Kadi? Mama Kadi. OK Mama Kadi tolingi toyeba pourquoi batu ba préférer mingi côté kalibanda ke na kati ya wenzi parce que totambo na kati ya wenzi tokuti wenzi za polele mais batu ba préférer côté kalibanda pourquoi
teka libanda po clientèle ekota mingi libanda soko outa mosala aza fatigue amonde ya bilo libanda soki ka libanda par rapport a wenze bawenze mpena bato ebele bapréfère okota te amona ata mosu mosika aza mpe kolemba na badifficulté oyo ebi mosu na kati mpe biloko ya la chere par rapport a libanda. Donc libanda biloko ezalaka nango basolde par rapport à kati bamesa. Ok. Mais avantage nango tokoloba ezaka ke po boteka bien par rapport. Oui, teka bien par rapport à kati. Bongo ba risque eza nene po namoni oteka pena pembeni ya prince pena. Na mosala nyonso risque ezala nango ba risque eza nango mais neti bo tozala na se na pokwa nde tomatra prince. Mais sikoyo est-ce que babengana bino te tamso bengana biso ba policier baya babengana biso bauti obuka biso mpo bakiti babuka biso bakiti kopanza babase kokanga meme biloko bapanzaki biso babebisa biso biloko makasi. Mais malgré kobebisa biloko na bino toyebisa bango nde baolemba biso tolemba bango te mpo mobutu atika biso kaka na kosala atika bawenza nzela donc ekufaka te tobanda otekaka mpo tobokola bana na balabala ka na wenzi oteka ya nzela kaka. Est-ce que so balobi basala marché moko ya monene mpenza ya monene na mboka oyo esengi bato nyonso mpo namona marché ya liberté ezalaka monene libanda bato batekaka kaka yango tolinga toyeba qu'est-ce qui se passe. Avantage ezala libanda koteka ezala makasi par rapport a kati. Moi nde nayebi so motu mosu aza fatigue awuti ne mosala amwa pa kota su na kati deja kuti biloko libanda kopréféra so makaka na libanda. Sikoyo eloko nini osengi na gouvernement neti papa na biso Daniel Bumba oyo azolanda yo gouverneur na biso ya lelo ya sika oyebisi ye nini po azolanda sikoyo sena oyebisi ye nini olobi bien bapolisier baobengana bino c'est que ayebi ke moto akoteka libanda te moto efa teka na kati mo yo sikoyo okoyebisa ye nini papa Daniel Bumba gouverneur papa nani Daniel Bumba papa Daniel Bumba elo na oyebisa la caméra mame na oyebiso kaka basoda baonyokola biso kobebisa biso biloko Kongo mpe lelo so toluki te boye pasi tovivre te na bana kaka barentre yango tokoka tozongisa bana baklasse te po difficulté eza makasi batika biso kimia toteka toluka obokola bana po kimia ezaka la commerce yango wana. Voilà, je crois binomo bozolanda ndenge population azopesa makanisi na ye par rapport ya sujet na biso ya lelo et toke na continuité na biso ya mission na biso. Merci beaucoup maman. Merci papa. Escalator. Maman Mbote papa. Namoni panique awa boto pikola babiloko nini eza tokima nde totanda awa babe tolongwa na prince tomo totanda na se bazora nde tokopanza biloko siko bana bazwa na klasi ndeni bakota so bawenze mpe banokota liboso mo totanda so libanda mo ati 18h ozoteka mo mo kama 16h mais ngai nangi na poser une question moko pourquoi bolinga koteka na kati ya wenze te bawenze eza vide mais bino bo préféra mingi koteka na principe omoni kati ya wenze soko mika 15h 14h wenze sili mais biso to na prince muta wa mona kana ke kokona ke na gambela ta speaker mo matungula 2000 3000 asombelinga bate belele bele so kota kata gambela te okay boso kana babala boy daso to lesela bana to kitolonga na prince to koma na se mabe kaka bamesa kobuka biloko kopanza na sango na moni ondie to aka na kata balabala mais balabala ba ese biso boye bolongo na prince to note biko ba beton oyo okay tozaki bamesa evandi abe bolongo baso tokita na se tomatanda sokole tanda na se awa nena te na se awa est-ce que mutu penako muta boya so eza nzela te nzela yango totikila baonzi ya mutu yango totona lokwa na katikati ti aba zopanza biso bana biso batanga klasi ndenge nini siko osengi nini pa leta na totela to likambo soka lebona biso tokita na se totela na se so alingi susu nini bana so batanga klasi te bata basala so misala malonge biso tolesaka bana biso tokipa klasi ya bana siko boye tosuka wapi siko bawenze eza na kati kuna bawenze eza na kati ndenge eza polele basala babuka yango
po bato nyonso bazala libanda to tokosala ndenge babuka te bakoti mpona wenze bazali biso oyo batoteka da libanda da tomesa libanda kilambo biso toteka awa toteka ti ba 18 ti ba 20 totekaka ti ba 20 toteka mais kuna mwa 16 so batongo teki te so bamama bana foke osala misala bandaku okota mtu 12 okangi 15 oteka malunga. Mais nayebi ke ezalaka na bawenze à l'époque kala ezalaka na baminda bato babanda oteka ti butu oyo elongi esali ke wenze eteka masu ti butu te. Mais wenze pesa maotomba papa alobaki wenze 15 pa babedisi oyo wenze esili eza mokonzi mboka apesa balwa na ye biso kotondi balwa mokoto tokoba makambo apesa balwa na ye tokoba makambo mokonzi mboka alobi te yo tonga kotanda osi biso bamama bana omona 15 aussi musala 12 heures l'autre na 12 heures mona ti moi 20 na ko bena mombo ndambo biso bendi ndambo kesu ko somba dilo. OK, ça va, merci beaucoup maman. Merci papa na yo. Escalator.